envoyé na lettre de demande na mbongo menga akota gratuit tellement président bandoni nganga donc banda carrière nanga théâtre fan club nanga numéro 1 za papiko kapesa talati mais na comprendre tende nini na nzela nde nazwa chance tike batu ba yebanga bon le ko banda lingamba le son pas no kinda kuna te on est vraiment mon maman biso ngani ngate pour maman biso yaka pene pa papi koko leki na yo encadré en plus on a intouchable na Pléiade so na fundu pas président Bobeba andoni ngaba jete mais banda okoma ozo moi chance te ya jouer na mbalio loko linga na ezali na obenga kai quand même na benga kana invita kai na zai mwana nae na jouer ka bikekos ndingi na lata ba couleur donc ya zai mama nanga ba problème et puis la voisine donc kana mwana et puis la tobando beba na mbalo somba zo kota zo beta mwana et puis la donc izaki mbutu. Esther, au lieu que kitoko beauté maquillage vanda no ka be muta bala ko pe to ko bala pe to saka bongo olo bala pe o kante pe de pousser si aboni boy buzo. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Hotel Club Center Luanda, o sítio certo para se hospedar e realizar eventos. Tem para si serviços de hospedaria com suítes VIPs, bar e salão de festas. Localização Via Expressa Benfica, por detrás do condomínio Boa Vida. Contatos 935 49 62 86, 923 71 72 15, 933 86 69 35, 923 97 63 40. Hotel Club Center Luanda, conforto, privacidade e bem-estar. Ah ouais, Kakebeti, c'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon banama des fois pembe. Didier Masuki, Andy Chu, Narcisse Desaron. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Soladama. Afrique, Amérique, Europe,
naga nazaku ya biso naga kilema tukiniko kutala na biso avis de public diko nagako kilema tukinde parce que le long diko izan de fer parce que le long diko tuko sepela ni mo couper oyo binenga avis de public et binga ka ba misise ba comédien diko comment avis du public DJ Masuki avis du public chez DJ Masuki avis du public DJ Masuki avis du public. Banda kuma bino bozali kolanda biso émission lelo nazali ne sengo mingi ya koyebisa na bino nazali koyamba mpona bino actrice comédienne Sarah oyo babengaka Bikekos elongo na ye nde tozobeta parcours na ye akoyebisa biso abanda ndenge nini mpe na lelo epai wapi azali kosala bateatre na ye to mpe banzonzingi na ye bacinema aza na ngambu nini. Sarah, bonjour. Bonjour. Bonne santé. Ouais, ça va. Bikekos wane utano. Bikekos eza kombo scène tapesanga président nanga. Mutama sebe papi kuku na PCP mbote. Bato bazali kotala yo bani bayeba Sarah Bikekos aza nani? Bon, Sarah Bikekos aza mwana moko ya famille Kufo. Aza mama ya bana mibale. Moko aza donc deux garçons. Bon, naza actrice na banda théâtre banda naza mwa muke na 1999 naza na 11 ans. Donc na banda ko incarner toujours rôle la maman Mongo. On s'est déguisé ba makala. À 11 ans déjà on a incarné rôle la maman. Oui. Na banda déguisé ngeza papi koko mbutama sebe. Tellement naza lo bato na dita ba Mongo, naza ki pe mulai, naza mukusiti naza toujours mulai. Okay. Donc bando zonga balati kama puteniti ba koko wana vraiment na banda ko jouer. Ok. Si les lots qu'on a un groupe banane. Bon, je suis toujours na papi koko na Pléiade, na tikala longwate, mais na koma indépendante un peu. Na koma na chaîne nanga YouTube, na koma na TikTok nanga, na sala kaba vidéo na changea, na zai susu Bikekos wa kalate. Ya kalabanda la tamaputa, c'est déguisé ba makala, mais ya lelo na koma kolata ba couleur. Ba couleur de lelo na koma Bikekos ba couleur, donc perruque orange, robe vert citron, bottine na makolo orange, couleur ya orange, ba msusu ba tuna ngoza muta renaissance to. Mais ça ka inspiration ya. Donc au change parce que wana ba forme wana okena wana ndenge TikTok. Voilà, eza na bagag, eza no benga na film donc etikali teni nanga libela. Yango nde sali vraiment baebanga. OK. Tenya liboso baeba ka ote. Bon, liboso na ndola to maputa makala na ndo chata mutavani nanga baeba te wanezanga. En plus, nazoka chance te na groupe nazalaki ke babimisanga. Na joie na ba pièce nyonso to ba film nyonso papi koko. Ezala ya nzonzingi, ezala ya oyo bandole kana raga na ba chaîne nyonso tulika na antenne à partout. Donc tozaki nanu ba jeune par rapport à lelo. Mais nazo chance te ke baye banga ineti lelo na réseaux sociaux surtout na lelo yo moko misali po baye. Voilà, na misali ngamoko donc na changer tenue. En plus na koti trop na réseaux sociaux. Ya on de celle qui baye ba. Voilà. Mais ni celle qui baye ba ote na tawana o ba bimisa ka ote mutu président pas ko pesa o pe passe yo moko misali ya ko forcer te ki bato baye ba o non. Talent apesanga te quoi. Soneti film eza na 10 épisodes opesinga 2. Msumoko. Parole pe eza clété. Vous comprenez? Parole aux athlètes. Deux fois na bande pe ko jouer na mwasi na ye. Neti papi ko kapesa tala te. Vieux flamand. Mwasi na ndako momo na tableau moko. Ba tableau mingi za libanda na basi o ba olandi na nzela. Donc ba moye batu ba pesa ba choka ezate. Mais lelo so na sa sigad nanga. Ngamoko na ngamoko. Actrice principale ngamoko. Ata na kozwa exemple tanti Linda na Cheye. Aza principal momo na ngapi nazana na jouer na tanti Linda. Donc eza bongo. So mutapesi au passe au salige batu ba remarquer au sko so passe ezate. Donc eza la chance na ngate pe belé pe ba bimana. C'est pour bagag ya siko eza ya yo moko zo. Oui, nga moko na produit bagag nanga. OK. O benga ba artiste mso. Oui, na benga artiste o muteme sepe na kipate.
Oh, asala kombo asala te. Soki ngana makile simbi to travail. Ofita bango pe. Ouais, ba transport, ba neti ba artiste ba star moi caché na ye. C'est vraiment casse, c'est comme maman productrice. Non, to déjà talent na donc bo jeunesse na nga nyonso tout na lekisi yango na ko baté na BBC na lekisi na théâtre. Donc un jour nazelaka mbongo mutoki na nga na liango. Parce que nde to komi na théâtre lelo zande zala kalate au vande ozela président ale kiso na TV po batu ba yeba lelo comme ozu téléphone nao olobi na batu ba yoki yo c'est ça On tient à YouTube. c'est ça Mon qui est allé oh bah on a la chance pe à bengi au code. ah bando ya kape kaka Donc ba o baninga mama bikeko soka anniversaire aza en poto abengi nga luki ngai penza luki tia zwinga loko ape na affiche ba numéro na nga ba réseau na nga nyonso mama bikeko sa anniversaire na nga moi 50 vous savez les vidéos. oui Au tende. plus p C'est que tout le balelo YouTube et un avantage quelque part dans gamme na bino ba artiste comédien. mais ngai na sala na TikTok akoko ko sa na sala pe na YouTube te na zolu kande ko percer na YouTube mais nga na sala na TikTok pour na TikTok na za na plus de 60 000 abonnés pour na nga eza vraiment mokie pour biso bato bandi TikTok na ba confinement mais so taille la plupart abatu oyo bazo réunir na TikTok eza bato baswanaka o baza ba millions d'abonnés o basala n'importe quoi nga naza chrétienne naza vraiment chrétienne na mutu na banga nzambe dans na TikTok na nga logique na soit na raté donc na publier n'importe quoi ta pas comédie soit makambo etali nzambe biso bato wana toza na si mabende komi mwa likolo mingi yango na se retrouver na ba 60 000 abonnés normalement ma bikeko se faza atteindre ba 2 millions. Donc na YouTube ndesiko zolinga okota na mais na télévision déjà ozokipe na te ba télévision na biso ya minute. oui nazokipe mais nazotala chaîne nini il faut nasala naza na moi groupe na nga 20 personnes au penza ya ngai les amis de maman bikekos donc Anthony Azali papa potopoto papa Boka toza wana bon répétition na to bandité lokola na sangani mingi na bato déjà basa théâtre tozara soki avant de tourner to kutani donc to pesi idée to improviser et puis lobi na to sal bagade mais na projet nanga nazo sala nazo officialiser vraiment groupe théâtral ya ngamoko L'année au 2023. oui c'est déjà en marche et bandi déjà faut landela ba papier donc na sala ngeza la ordre et ça la peine que ministre de la culture et art a émis groupe les amis de maman Bikekos. Ok. Ndemo le bio zolinga vraiment na télévision pe zolinga o luka pe chaîne na YouTube ko groupe notango balo bano na télévision awa tout bano na YouTube partout o lancer malamon ouais so na salle loko eke na TV eke na YouTube les ongi tik voilà ba difficulté ni no kutana na mona théâtre ah ba difficulté belé mais pour na kozala bref et je mingi bando tunisa biso so tu ba comédien kala ba ebi mbongo tournage vraiment kesiko o jouer na ba mikolo tournage il faut fouta on qui n'est pas papa biso so ba pesina te nazo lela na kepa maman biso ko lela président na biso bando qui pété ayo za moi muke mais il y avait des chefs neti douche j'ai été so neti répétition boye reta ko balkala mabele biso vraiment tout moni pas sa théâtre bon à tournage c'est exacté au tourner té autant que na baninga ba tourner boeti aussi ba jour muso po yo pesi no bon à tournage au vandi pe à tournage bande 6 heures après yo yakana avant baninga ba tourner ba 6 yo tourner té épisode na pe le kioza noté mais au pesa bon à tournage eza ba quoi la vie ba dans sala eza bongo eza kité bazai mabe pona nga mais eza ba difficulté au kutana na voilà parmi ba difficulté musu na kutana nango na théâtre donc au kozala tournage eza pesa salon biso to vanda na lemba kende tournage wana mo a transporter tellement za bolingo musala na makolo banda lemba ti salon banda super ti salon makolo so pe président ozali ki di ba président keri abosani yo ozongi pe makolo donc théâtre zeloko biso pena to misi mutoki yango to tika te elongo la Jésus Christ to longa. Ok, amen. Bon sikoyo soki bato bazotala o bani bayeba Sarah Bikeko sango abima na pièce ni yango bibisa yo
pièce ko yo le go yemi na TikTok mais na théâtre quand même ta pièce moko te oui mais na sali ba pièce ebele na sali makaka quand même batu bayiba quand même ki wana iza Sarah na pesi yo kombo pièce na biso vieux flamand papi koko apesa tala te vendre le biki awu wana penza na beta comme ça ka divol kolo batu pe batala ka balandaka et puis moi nous mweza oui papi koko apesa tala te na zaye mwasi na ndako wana pe mobali akipanga te donc na vandi na olamba nayoka kuna mobali aoleka basi baolandi mbongo apanza na tika biloko ezika donc nalanda epe abwakisinga donc parmi bapièce nasala nadinga mingi pièce wana toza na bapièce ebele mosusu to tosala sans monter ape na jouaki moi ça vrai ezoba ya mikolo ouais kala mingi te donc na joua ngo na ba 2020 moi ça vrai ezoba donc wana na temps oyo ozate na ba film temps oyo ozate mikolo pe tosala ba film te na ba film nyonso player président zangsanga te président ça va filmer te c'est quand les gâtés non répétition faisons pour va filmer bandi ok soki tokoki kolanda extrait oyo ya Sarah Bikekos dit merci tantôt azotiela biso natiele misi yo nalakelaka yo mabe nasundamelaka yo na mwana na yo mibali bamona bino banjete yo koyi na mobali nasundamelaka ye mutu mpe nayaki akoya konika biteko ka liboso anda naloka yo mpenza naloka yo okomona okotwa mango te ngai nga moto naloka nayaki 4 heures nyonso ki eteko ka liboso ya ndako na yo nalimbisi yo yo mpe limbisa ngai naloki yo naloka ye oyo oyebaka te na ya likambo na ye nakotisaka ndoki limbisa ngai fidela nafingaka yo bapoale lokola nyama limbisa mama ezalaki ndoki te eza bokoko ya bade kosela mingi Comment ça va les deux ans? C'est l'équipe nationale. Vous avez l'équipe nationale? Denis. Oui. Maman, na petit sac à binote, na lobaka na lopango, vous avez quoi ma mosunité? Boni pe boetato. Boni. Na banjumba ba. Na banjumba na biso lisusu. Kota na njumba. Désormais, biloko ya kolia mama te ke kuna. Papa, yo c'est là. Toucher jouer. C'est là après nano babengi baye. Baye. Mais bakoya robi. Mais ici na. Obama kambo biseli biso. Biso te akabangama na yo te. Locataire ai mombu te. Attends, votre ligne de téléphone, appelle déjà na kataki. Lokola lopango soki boyebi te. Bino bo bimona kalukola bino bakakola lopango oyo, balimbonda lopango oyo, hérité na ngai paso ya. Hérité so ya. Okoka locataire ai mombo te. Locataire ai mongamba na yo te. Topesaka yo makasa manga te, topesaka yo mbongo. Nakataka masasamba te na pesi yo. Najwaka nde mbongo na pesi. Maman, botela ngai plate wana te lokola mwasa so ngai mama maternité. Olulaka ngo. Maman, ngai narula yo. Combien de fois yo beteli ngai bature na butu? Otiango na motu na bino. Bozozwa ba préavis bino nyonso. Biso nyonso. Bozozwa ba préavis. Bon héritier. On s'en fout. Papa, lokola héritier sa kuyawa. Ngana ndeke kubenga fere. Okay, kubenga fere. Lokola héritier sa kuyawa, ndeke kubenga fere. Asiko bina yebisi bino. Kibo kobima garantie na bino na kozongisa te. Oh, basi andumba bakotambola na boulevard. Bino bokanga basi andumba te. Bakonji bokanga basi andumba te. Bokanga kande mibali yo bakojwa basi andumba. Okomona kindumba ekosila. Bokanga kande mibali yo bakojwa basi andumba. Yo. Na ekopesa stratégie. Omoni bana basi eso bota mwana. Oboti mwana no ya liboso boyokani te na mobali wana. Situ ba o babotaka bana na bomwana. Obota mwana na ona bomwana boyokani te na moto uyo bobotaki naye. Ava ya kopa mobali mosusu kanga motema. Tala penza moto na kopa. Soki na bandi kobota na ye bana tochikali be naye. Potanga misapite. Otanga kaba misapite ko matina mwambi. Ta. Yo.
yango na RDC mokolo ya kate mwana mokia ya kate na RDC mokolo ya kate mwana mokia ya kate respect na yoka mowa na kala pe na mona ba action nango kala moto nyonso akolobela moto bendenga alingi ata boyi na réseaux sociaux tala aze na ete ai mokolo na yote yo doit de laisser et akalisusu te. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous avons profité pour appeler ça bon dimanche à Madame Joël Lunyongo, la belle, et Shunanzi Takenge, la femme de valeur, de la part de Dieu. Merci tantôt. Bon dimanche, na l'union so et pas yoapi vous allez côté la biso. Total style nao ya ba maman mongo style amour zo ngo wapi pourquoi ko incarner maman mongo le bio bani na ona âge 11 ans yo na 11 ans OK ko incarner ki maman mongo. Bon style ba mongo pour dire la vérité na ndoni ngamba le sombo makasi tant nazala moi mki omoni so to vandi to sakana ngana zo toujours na tie ba fesse na tie makala neti baba mabele neti mbalo sombo mwana komi koloba kimongo oyebi série abimisaka pièce cinéma ko ya équipage voilà nazaki so na tie lokolo équipage batos bazosika siko style on ayo kangama na ngoti na ba école na ndenge pe président Masebe ayoka kanga nazoloba alobi azo jouer aloba tonalité neza bien yaka nina kenda pe na groupe normalement la groupe watu ando futa mbongo oye na lettre demande na mbongo menga akota gratuit tellement président bando nganga donc banda carrière nanga théâtre fan club nanga numéro 1 za papiko ka pesa talati mais na comprendre tende nini na nzela na zo chance tike batu ba yebanga bon le ko bando lingamba le son pas no kenda kunate on est vraiment en cœur maman absent ngani ngate pour maman absent yaka pene pa papi koko le kina yo encadré en plus on a intouchable na Pléiade so na fundu pas président Bobeban ando nga ba jeter mais banda okoma boys ozo moi chance de rejouer na mbalio le ko linga na jouer na bagage na ngai ezali obenga kai quand même na benga kai na invita kai na zai mwana nae na jouer ka bikekos ndingi na lata ba couleur donc ya zai mama nanga ba problème et puis la voisine donc kana mwana epela to bando beba na mbalo somba zo kota zo beta mwana epela donc ezaki mbutu na lopango isa rondene na sepela makasi na ngake mingi na ngamba lo somba. OK. J'espère que tu peux espérer en beauté mini pas le sombre ya Freddy et puis vous tamasebe ya lolo wala mutunangai oui quand des au salaka mais so tolobi au sala constat ya théâtre lelo uta au bandati na lelo différence ni nos monde différence ya théâtre ya lobi na ya lelo donc ya lobi eleki pour ni lobi to bando sa musala lobi vraiment to bando sa musala soki répétition tous attend 4-5 heures du temps on a na Saint-Augustin bozo balko mabele physique ba expression bozo sale la voix makamnyo somelele za la subomote lelo ba artiste comédien tant ya répétition vraiment na habité peut-être na ba groupe mususu en plus pe lelo théâtre comique à bêtise ndé batu ba betelo maboko ba seki ozo jouer bien. Donc ce qui mutu moi na style ya côté ya ba oningete biso kala to ba théâtre côté ya to ba ko ba bêtise te so tali ba pièce à papi ko nyonso okuta bêtise ata mon côté mais lelo théâtre et joua mais soutenga na lo bandi to kominde ko lakisa jeunesse comment nzoto mutu ezalaka donc donc 50% sur 100% 80% bazan kati ya buzo ba msusu 20% de baotea pour y a toujours de bonnes personnes na kati ya batwana bango baotea mais biso tanto bandaka théâtre vraiment action olobi bêtise coupé moi président fingi c'est quand la yoki ba bien internet ndi mtelingi bataliba internet wana omeka batu bando na biso na TV bango bazana internet batu bashani ko tolérer siko ba buzo ba yiko ta pour ani ba bêtise lelo na TikTok mama colonel moko abimiala mimi azokanga batu na yebite so yo yebi na yebi azokanga pourquoi azokanga parce que c'est des trop
c'est de trop omoni ndenge naza boye naza mongo toza na balangage moto lobaka ezosone déjà mabe mais eza normal eza tonalité bamongo ocomprendre mais soki nga na prononce yango vraiment na insiste nazanga akimia mpo naza na Saint-Esprit donc mwana nzambe akoninga te abimisa biloko ekopesa meme nzambe lesoni te tu vois mais lelo nga naza na kati ya réseaux sociaux biso nyonso tozosala bavideo nga so otali bavideo na nga na TikTok na conseillaka naosala comédie neti deuxième femme nasala conseil bakomo kalenga ntina nzela babetanga mpo natunaka bango question moko nalobi bino deuxième femme bozomibenga deuxième bureau bosinaka dossier na ministère nini parce que kozala mwasa mibale eza lisumu oningoninga te okota lola te so oza mwasa mibale ata osali mokili na omoni yango bien me yebaki na ntango asuka okei na moto donc il faut koteya oyo eza malamu koyebisa bato biso siko toza na opportunité ya kopanza sango malamu mpo bato balandaka biso mpe tokoedike masi tokoki mpe kobebisa nga siko na part na nga tanke naza mwana nzambe oyo nayebi eza logique te nayebi ndenge nini na koteya bato na nga na se ya comédie ya théâtre me nazopesa leçon nakutana na couple mo elobi mama bike kosi merci obike nga na mobali na nga bato wanda oyokana te tobimaka ensemble te mutu na nzela na ye osala video na moko yo mobali akobomba yo yango yo isi alipeka mpo mobali abomba yo mobali na ngai yoka soni oyo mama bike kosalaka ezo tobimaka ensemble donc nasalaka bavideo moko abongo nazoteya nazosekisa natindika bato na mabini wana ozwa mpe kaloka mamepela bon mamepela aza mongo nga naza mongo bamongo toza ebele toloba biso so tonalita bamongo me mutu ana mongongo na ya obimisa ocomprendre tokoloba jamais ndemo so otie ngongo nango tie ya epele omonaki c'est deux personnes différentes na lomboto oui ye toza famille par alliance ya lina lomboto napesi mpe mbote napesi mpe bwibwi mbote bon ye aza mongo toza famille moko mboka moko me aza mongongo ndi nzambe asala mais lobana mwa eloko moko naki mongo bafani na oyo ya TikTok nde batalaka oyo balanda mpe na coup de théâtre bayokaki mabike kosi ye wana na coup de théâtre yo oyo kosalela biso makelele oyo alliance ibe symbole obali mobali alatisi yo alliance ya $800 boningo ya $8 na moningo balatisi ye alliance ya $1 boningo ya $1000 yo na ye na leki alliance ya $8 bolingo soki ya $800 wana nde baleki me bolingo ya $8 alliance ya $800 okosala pete ibe symbole luka nde mobali na yo aninga yo luka mobali akazole yo afasone yo yo mpe mikitisa libosa mobali yo mama bikeko salali mwana alalaka aso nalobi na sisi nalali pongi sala bon TikTok couleur na oka wana babenganga alali olalaka mpo lamuke lalali donc video esila fo nalala so na nalali te video esila te mais sara bikeko sa bazonzi kozalaka babenganga bon na début ntango nalati tenia na sika banda obenganga après babenganga esu te mais mutu nyonso to ayebi nga nayebi te anzozem to komi bele ba film ba nini mais eloko moko na yebi so ma sœur Sarah Bikeko ça va trop spirituel donc naza une femme spirituelle naza physique te il y a des choses tokozala na to bandeko aussi meloko pesinga tenga na omona ngo normal nzamba permettre to pesanga omoni banzonzi wana soki nzamba permettre parce que moi j'ai pris soki nzamba alingi ke na sangana ako toucher bango ba obenganga soki nzamba otouche bango te pa mon place na nga kuneza te dozo regete na wote non vitesse à Jézali c'est comédien surtout ba basi na minute oyo ozala na se baninga baza déjà non si azala te omoni na minute onde tovandi so na kufi na yebike na opema na kimia élévation mokili eza élévation nzambe te soki nzambe aéleve yo na ndenge na ye ozala l'aise ozala heureuse na nyonso ata un jour liwa ekuti yo okende na kimi okolela te na sale ya pongi ya liwa
nga nazala pressé te succès eza mpe na baoyo baza na succès na minute oyo bazangi kimia oyo nga na tovai na plateau tosola toza posé succès soki euti epa nzambe te koki otrouble mpe vi na yo ebebisi yo nga natikaka volonté ya nzambe esala na vi na nga soki nzambe asali okomona yo moko mpe place oza obenganga Sarah Bikekos eyokani donc soki nasali succès nanu te mpo nzambe apermettre te oregetaka nango mpe te pour moi c'est rien. Vraiment, j'espère que Landi Bozolanda, elle est vraiment spirituelle. Ndinga lobi, Sarah Bikekos, so ba bengi, so ba bengi ote, ko regreta na ngote, ndé ba musuba lobara o kote kuna boy. Totala kana misu. Nazo profiter na pesa ba bon dimanche nanga ba mbote mingi na Excellence Joël Million. Excellence Joël Million na bengi na sali ba message mais na ozo ka réponse T. Excellence Joël Million otiki kaka lekino ni crête le lobo na oyebate qu'est-ce qui se passe ba mbote mingi pe na ingénieur Ali Mouini depuis Canada na Montréal babi les patrons ya ONG Adriel Service Mobile ya maman Nicole Mouini papa ya bana ebele na pisio ba mbote pa ya Polanda biso Maître Kabongo Joska depuis Canada, Maître Kabongo Joska, il y a eu yango ba commentaire ya ça les até mercredi yango yo tozo zela kaka ndenge nini okoloba. Sarah Bikekos to komi na suka message nini opesa na ba fan na yo o bazotala yo na minute oyo ba s'abonner wapi to ba mona wapi. Bon message na opesa na bato baninganga ou soit to bayebinga na nti bani ba découvrir Mama Bikekos naza na TikTok Ma Bikekos TV na YouTube pesoko beti Ma Bikekos TV omona ngai. Bon message mususu nazo pesa na bandeko na ngai ya théâtre o bazola nanga ba fan famille nanga na mélanger élévation utarepanzambe élévation ozwi na mokili ekoki etomboli omemi likolo etiki yo likolo siko sor no na se ezala nini fo tozala toujours na patience ya kozela nzambe ye moko aeleve biso donc mokili ezalaka tour à tour so ekomi tour ya moninga kosilika te soki ekomi tour na yo moto mpo akosilika te moto soki ayi likolo na yo kobeta ye masasi te mpo akokwelela be yo wana nalobi na bajalou tomona yango ata na famille oza eleve mais bandeko no oyo zosunga ba oyo koma be ba komo tibeta o ba arme pourquoi ya bokoka na ba bosa numéro de téléphone bato balinga yo ba benga. Voilà, numéro na ngai eza 097 35 78 296. Na okopesa mbote na mama na ngai. Na pesi mbote na mama na ngai Marti Bokambwa, na pesi mbote na leki na ngai Ismaël Ngoyi, Boris Ngoyi, na pesi mbote na mwana na ngai Cristiano Nayer na Akon Myland. Bisous. Merci beaucoup. Na bino nyonso bozwaki libakwa Rolanda biso lokwa papa Léon Mwemeri alobi to silisi papa Ozé Dokolo merci papa Jean Donga die merci tanto bino nyonso oyo bozwaki libakwa otala biso Joseph Belebele Joseph Belebele pose mangonzo merci na bino po bino ete bosali bandeko batala biso na ndako tokutani bon mbalasi tokozala bakonzi tokotombola mapeka kuna na lela Passez des meilleurs moments de vacances avec StarTime. Des contenus riches et divertissants. En sport, vivez en temps réel tous les matchs qualificatifs de la CAN 2024 avec les meilleures équipes africaines. Tous les léopards de la RDC avec le match décisif RDC contre Gabon le 18 juin 2023 sur World Football à 18h GMT et commenté en Lingala sur ST Télé 7. Des nouvelles séries exclusives à partir du 6 juin. Regardez la série C'est la vie du lundi au vendredi à 18h30 GMT sur ST Afrique. Regardez en exclusivité et n'y ratez pas la série Bassia Kobota de Caleb, déjà en diffusion sur Sinark TV du lundi au vendredi. Série Patron, profitez de nos offres des vacances. À partir du 12 juin,
Préabonnez-vous 2 mois du bouquet basique et obtenez 60 jours du bouquet classique. Préabonnez-vous 2 mois au bouquet classique et obtenez 75 jours du bouquet classique avec 2000 francs congolais seulement. Associez votre téléphone à l'application StarTimes On et liez votre décodeur à 3 téléphones différents. StarTimes, profitez de la vie numérique. J'aime lire le soir. Auparavant, lorsque le courant était instable, je devais changer la moitié de mes ampoules. Mais désormais, avec les ampoules Apollo, ça ne me fait ni chaud ni froid. Le courant fluctue, les ampoules clignotent, mais je n'ai pas besoin pour autant de les changer le lendemain. Allumer et éteindre rapidement l'ampoule Apollo ne l'endommage pas, contrairement à une ampoule ordinaire. Avec les ampoules économiques et LED Apollo, j'économise l'énergie. L'ampoule Apollo éclaire beaucoup plus avec beaucoup moins de watts. Lorsque ma facture d'électricité arrive, je ne saute plus au plafond. Ma fille est brillante à l'école, mais elle travaille beaucoup le soir. Heureusement qu'on a inventé l'électricité. Avec les ampoules Apollo, je me simplifie la vie. Les problèmes électriques ne m'empêchent plus de dormir. Et vous? Avec Apollo, simplifiez-vous la vie. Je suis une femme d'affaires congolaise. Je suis stylée. Une vraie femme battante. Je suis une bosse. En bonne mère, je prends soin de ma famille en leur cuisinant des bons plats avec des ingrédients frais. Je ne plaisante pas avec l'hygiène de ma maison et prends grand soin de mon hygiène féminine. Diva propose une gamme de produits qui s'adapte aux besoins de chaque type de femme car nous sommes toutes différentes. Diva Super, Diva Régular, Diva Princesse et Diva Plus vous protègent des infections et des irritations. Dans mes temps libres, j'aime faire de l'exercice physique pour rester en forme et me détendre. Avec Diva, je suis bien au sec et ne me soucie pas de fuite. Avec Diva, je suis bien dans ma peau, j'ai confiance en moi et ça se voit. Diva, bien à l'aise et sûre de moi en toutes circonstances. Riche en protéines et en vitamines, un sachet de Blévita contient l'essentiel des éléments nutritifs nécessaires au bon développement et à la bonne croissance de votre enfant. Blévita est un mélange de 4 types de farine. La farine de maïs, riche en nutriments énergétiques. La farine de blé, riche en vitamine B1 pour construire son système nerveux. La farine de riz, riche en fibres pour une meilleure digestion. La farine de soja, riche en oméga 3 pour le bon développement du cerveau et de la vue. Sans oublier une bonne dose de lait pour apporter le calcium nécessaire au développement des os. Blévita apportera toute l'énergie et le tonus dont votre enfant a besoin au quotidien pour jouer et s'amuser. Blévita, c'est aussi une recette originale et savoureuse que même les adultes envient aux enfants. Blévita, protéger et faire grandir nos enfants. À partir de 6 mois. Allons-y,
Zaki. Mais tu récites papa, on ne peut pas ta famille na yo. Ce qui est boy, c'est que déjà on atteint le plafond na yo. Donc il faut foutre un niveau. Ah bon? Ah oui? Eh oui, solde insuffisant, pas de panique. Désormais, avec M-Pesa Rallonge, obtenez l'argent qui vous manque pour fidéliser votre transaction d'envoi d'argent, achat crédit, forfait, paiement facture ou réabonnement des chaînes câblées. Offre remboursable au prochain dépôt M-Pesa. Avec M-Pesa Rallonge, aussi simple. Avec la technologie, ensemble, tout devient possible. Vodacom. Bas, H, il nous a coupé là. Il va couper moi. Comment vous allez na mbongo? Papa Manzombi, Bukakuna, non tonga mususu. Edi Manzombi, uyuki bas, ademuka, twist twist. Et c'est ça. Nakomaki loin. Loin na biso na ngai. Merci. Rendez-vous réfrayer avec Winner.bet. Winner Loto a déjà commencé. Au sommet des tickets d'ailleurs, 500 points seulement pas. Gagnez 5 numéros pour les jackpots à partir de 100 millions de francs congolais. Et pour la première fois en RDC, gagnez 4 numéros plus un super numéro pour les super jackpots de 1 milliard de francs congolais. Les prix commencent à partir des 2 numéros gagnés. À noter les jackpots de progressifs. Pour toute autre information, consultez www.winner.bet. Achetez sur tous les points de vente et mobile en composant star 404 la pièce. Ok, disponible sur M-Pesa et Orange Money. J'ai trouvé ma nouvelle poisson. Junangaya va saveur Yoka sali pour ma goune yo nyon sezali. Orana ver yoka fini. Orana bossa étudiant. Comme la pour buvons la vie en couleur. Ora pour la vie. Atana va bureau. Ora pour toute la famille. Comme la compo et bois la vie en couleur. Ora, boire la vie en couleur. Supporter Bagangi, Junior Kwatamaja, Otema ya Nasi Chongani. Rachel Fouta, Trésor Fouta, Oyo Kanadu Katuka, le doyen de la musique africaine, respecté, respectable, tel que Dai Bokobango, le banquet le plus demandé de la terre. Bolingo nanga, nyonso na pesi na yo. Osala wangai kinoliwa tetetai atana pasi atana bisengo bonamu Rachel Fouta l'opété alliance Papa Général Adi Boyombo Papa Général Loai Chef Templar Monomos Nanda Kwanzambe Sango Mokonzi ya Lobaki Tokoma Bomoko Tokoma Bakoko Elongo Biso Mibale Ezali kontra damu Tosinyaki Rachana Tenda Iti Sukalwa Oncle Bokechu Le patron mannequin